Production. Oui, Balanti, il y a Mayo du Nord de Bundesliga, tu es les sous côté parce que la Poké n'a viso. Poké n'a viso, il est les alliés que Kofi Olomide n'a moins n'anaé Didi Stone. Alors, tout le monde a que plutôt pas les autres côtés dans le terrain, bah tu vas comme il bête dans ma Kofi. Oh, Didi Stone a manqué papa naé hein aux hommes là. Oh papa n'a sali bah bilo comme que ça l'a raté. Ngala ko lo ba boye bon bandeko. Didi Stone na papa naé bazali famille. Les alliés problème na bango personnel. Et ça problème je dis que bana basi bazala toujours ba mi ya ba maman alors ba maman pe au moment ma camion sur la chambre a comme ça jeune fille alors ils allaient quitter côté yango mona ke mboka izo be ba pona ba biloko wana ba ko beta na makofi na radio ba TikTok na radio ba réseaux sociaux et Didi Stone a manqué papa na oui tozo ba na mboka poto boyi ba na poto nde ba bazalaka comportement sur ces arts bien sur ces arts mabe. Alors, ça dépend si mes parents vont étiqueter moi dans la bas. Alors, tout là, dans moi extrait, il y a mon pao. Après, tous les autres, alors, Kofi Olomide na moi sinaye azalaka lisuste makambo ekoma mobulu toye par position te wana eza vie privée ya Monsieur Mopao. Alors bon moni que ye a décidé na eza que Didi Stone na maman na ye c'est normal que Didi Stone a supporté maman na ye mais ngana ko pesa na no Didi Stone conseil en tant que une jeune fille en tant que banzele na biso ngana ko loba bo Didi Stone Kofi Olomide aza papa na yo. Alors, les alités que aucun ne coloba n'importe quoi pour à propos de papa na yo. So moni que ça moi na mon vraiment au moni que papa sali erreur, benga papa ça déjà adulte, tu n'es pas encore tu n'es plus mineur. Benga papa loba papa na yo ki boye. Alors na moni boye na lina solo la na yo. Alors papa ko pesa temps OK moi na ngato solo. Bo vani en tant que papa na moi. Alors il faut ça la kitoko mais oui que mon pao azali ba vieux moko bazali vraiment reconnu partout dans le monde. Au biso tant aux abana meke tant papa na yo abandi ba azo sala ba musique biso tozali ba bébé rutu to botamina noté to yeko kola to yeko botama azaka na musique azaneti Michael Jackson ya Afrique ya monde to loba Michael Jackson après Michael Jackson parce qu'on a quatre Afrique azaneti papa na yo alors ko ridiculiser papa ezaki to côté au sala que non face à face au solo na papa si s'agit que non en guerre papa na mwana bosali na ndaku et sila nika na ndaku mais ezala te que kofinga papa ou bien ko répondre papa ba mama beke apona bali mwasi mususu alors ko bala to iba makamti mambo ya chambre ya mama na yo na papa na yo yo koyeba ngoti za ba mko ya secret que mama akokanga monoko akoyisa bana na ete ko papa pe akokanga monoko akoyisa bana ni mambo ya chambre koyisa ete alors soki yo mona que non Kofi Olomide azali mabe mais il a fallu que boya etant azalaki na débit parce que yo eba bien kaza musicien ba musicien bazala na bango bazala ba danseuse bazala ba nani ba musicien ba kutana na ba réunion moko spécial kaka na bango akomema yo ba place mosusu te. Alors so moni kazaki moins sérieux tu allais décider madame pour décider que non na lingi na musicien te parce que bazala na bango bon ozomona c'est comme ça dans la vie. Moi na koki jamais ko importuner papa na yo bien maman na yo wana eza vraiment na kati ya la tradition na biso et puis eza culture na biso que moi n'a pas respecter ba parents. Alors o eza que ya mabe moi na ce ka komi ko importuner ba parents alors eza sous moi na malamu te yango ce qu'on a repéré ça Didi Stone conseil comme une jeune fille aye pe akozala na famille na ye alors il faut respecter papa na yo ce ka bali moi si mususu alors c'est à lui de décider ça binote bana bocha pression parce que boyi makambo elega ye na moi si na ete na kati ya chambre alors na kanti oki mayo chino de Bundesliga moi na malamu
AFC bino nyonso. Alors botika ba polémique alors ba di distance so bo lingi na bino ba abonné bo ça la clair mais botika ba vie na bango. Kofi Olomide aza un grand homme. Alors moi si na épée a commandé bon a comme déjà reconnu aza star to lo baraka parce que isa makambo izaka bango mi bale bazota la bango. Alors botika soki ba boyana isa problème na bango. So ba boyana te soki ba kozonga na etali bango wana ba vie privée à mutu ba kotara teti kuna. Ba Congolais allez bo kipe mboka kuna bazo yiba mboka kena luka na sale loko na investi ba comment ba riche et bino ozo potanaka bino na bino ko TikTok a photo combien ou bien YouTube a photo combien ça c'est rien mboka eza tonda na nkita c'est que kebo lelo mondial azo kende kuna azongi bo za millionnaire ba biloko important alors boss discuter raté na ba groupe kaka kofinga kofi alata ki boye oh nanya lo ki ma patala ta ki boye mais non quand même vous-même nga moko maillot chino de Bundes nalati bien te hein nalati bien te nalati bien lata na simple na yo mutu nyo sa rolelango soki eza ça dépend mutu alingi yo soki olingaka mutu na te tikaye beta kara ko s'abonner te kende na yo eza te mutu ya ko forcer que ça la boye non c'est pas bien alors nalingaka na beta c'était pour na bandeko botika ba polémique ezanga tina oluka kosala eloko moko ke na mboka na yo faut s'investir oluka moya ko réussir na mboka na parce que poto et c'est baby poto mbongo eza susté poto komi kaka il faut Afrique soki Afrique ye yo siko komi Afrique bana nyos ba telemi ba komi ko baza éveillé alors mboka ezokende na kodinda alors biso nyos to kozonga ba social ezokatana alors il faut ko investir na mboka na oluka moyen eloko moko sala alors ba polémique et pour mémoire alors ezaika ebino conseil gratuit hein Mayo Gino de Bundes TV. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Nabiso. Beaucoup à la décider. À la vie. C'est vrai, pas vrai. Le vrai.